Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru mezabino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima Kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Mbote Bakinois et bienvenue dans Retro ya magazine Abino préféré KNB. Mokolo ya lundi to laksaki bino passage ya ceinture na centre ya maître Mike na commune ya Limete. Yo! Charlène va signaler l'invitation à Taïget. Allons-y. Show! San! Yon! Go! Roko! Teacher! Libéré! Show! San! Yon! Go! Roko! Teacher! Libéré! Show! Puissance! Sana, Donna, on ne marche pas. Show! Yayambona kopesa nanu merci na autorité congolaise na ndenge baza ko soutenir biso quand même moralement. Quand bien même que sur le plan financier on n'a pas de soutien. Également, le bourgmestre de Lemba met Toussaint Kaputu pour l'implication de l'Union Boutou pour l'encadrement de la jeunesse. Il a mis ses moyens quand même pour nous aider. Il supporte nos caprices. Et ça, c'est un malam. Donc, le journal Lelo est là qui dédié la formation à la jeunesse congolaise parce que pas n'abisso tout encadré à jeune. Après, donc, Ngonga Moko Boye et Sengeli Bajen Wana va passer la ceinture. Et ça, le Lenge Yabisso, il y a encourager la jeunesse congolaise. Donc, Mukolo Yalelo, il y a là qui dédié na passation de ceinture, il y a Bana Oyo, Bali encadré, na Katia, école de karaté, Mike Moutoudi, Fondation Dieu Merci, Asbel. Va passer la ceinture blanche, la ceinture jaune, notamment Bana ya Dimou Kenditimanga, notable, partenaire Nabiso, l'équipe, ceinture orange, comme l'élo, ceinture verte. Et je sais que, et pas un notable Dimou Kenditimanga, donc, Makamouze qui toko makas. Donc, bana baza ko se défendre. Et to lingi to pese sengo. Na bana ya ba Congolais. Ba ebete toku kaka ko convier poto te. Tala ba musu ba ke poto. Mais dimi mukendi na ba bino bolobi don. Comme ba o ba ke poto te, ba o ya biso. Tika to se perisa bango ao. Yango moni to bongisi cadre ya kitoko pona bana oyo. Donc papa dimi mukendi a chaka biso moi appui. Eza ya lukuta te po ete biso to kende liboso. Et so talibana na baza très excellent. Talande mbato sala 3 combats c'est 3 combats pour na kolakisete na armarche biso to flatakate isengela nyokwama abunda a maîtriser souffrance dimi mukendi timanga na espace na yo to peso longonya parce que ozala ka pembeni na biso soki batunyo so bala ki boye n'est-ce pas biso to kaka kolela te. Donc chaque fois moi le meilleur pesaka moi presse à pesaka moi elamba sport et ça la biso bien. Dimi mukenti manga eza pona ko flatete so ba sport to flatakate aux notables yabana kitambo eza iloko voyute ngape moi na nga na sasa ka sport ngai moko pe na sala sport ezali pona ko maintenir santé ya mutu nzoto ya mutu ezala nkolongolo yango na pesi bino longonya na pesi pe président biso dimi ba mbote bele nzambe abakiselaka ye mikolo mbula na vie na ye na libota na ye na bana na ye bakende liboso.
Toujours le même lundi, Tolaxa Kibino, concert et artiste musicien Moli Mokelenge. KNB Deboye Opesa Biso Mabo Nabino Jemi Mukendina équipe na union surtout en tout cas bah merci bébé donc to sepeli et puis na public azaki vraiment magnifique alingi tebino mo bomoni aboyi to 6 to 4 alingi to continuer prochain rendez-vous est le 23 septembre na Ad de la Gombe Institut français wana za pona batu union surtout dans ancien aboya ebele parce que musique et bandi Coco Talisusu na imité ma batu lisusu. Donc toi et c'est belé. Merci beaucoup. Mardi, Tolaxa Kibino, réaction ya Bakinois par rapport à Maloba, ya facilitateur Eden Kojo, ndenge aloba que maboko na ye eza polele. Eden Kojo azali facilitateur ya dialogue alobi que azali vraiment maboko polele pona koyamba ba opposition nyonso oyo nanu bakoti na kati ya dialogue te yango to ekosolola na Bakinois bapesa biso bavi na bango soki bamoni yango ndenge nini mpe bazokanisa nini epai ya baopposant oyo baboyi kokota dialogue barejoindre dialogue eza mabe te eza malamu mais soki toyi tozonga mwa moke nsima mais ye moko ase contredire na baacte na ye abandaki kopose bareseau wana peut-être epesi bandeko mosusu nzela ya koloba keno tomoni ye azali mutu mpenza na ndenge ye makanisi ezalelaki liboso te soki bato wana bana doute ye fo alakise mpa na bango ke doute wana baza na yango eza yango te atie makambo na nzela ekopermettre mpo na avancement ya Congo ye moko atala eza vrai ou faux po biso to a peuple tovandi tozozela ke makambo nekende bien mpo na Congo ekende liboso ezali mabe te mais Eden Kojo aye na mboka oyo mpo na kosangisa bato te aye nde mpo na kopanza ndenge nini yo Kojo koya na mboka oyo mpo na kosangisa bato basala dialogue mais c'est comme si aza penché na côté moko obandi comité préparatif ya dialogue ti okoma na niveau ya kozwa décision que no dialogue ezobanda lobi mercredi le 1er siko kobanda dialogue na banani soki mpo na bongo na kosenga Eden Kojo atika nanu misala na ye wana azonga nanu epa bango tanga kozonga epa na bango abungisi nanu mboka na ye epuis azonga awo nga nazoloba na kanda nyonso aye kosakana na mboka na biso ayende kobungisi te Kojo ayende kosakana na biso na mboka oyo tozosenga na bango nyonso tu bazala na bomoko mboka eza ya biso nyonso dialogue mpona kosala yango esengaka kosangana baide na bino nyonso tu ekoma moko
bongo nde tokoyeba kotambusa mboka na biso pe tozala pe lokola baninga. Mais soki ba misusu baza libanda yo ozosalisa dialogue yango sikoyo wana okozwa conclusion solution na banani. Kodjo est passé sur les antennes pour nous dire que le dialogue sans l'UDPS, le dialogue sans le rassemblement est au salamate. Donc ça tu sais que dit quoi? Et là tango Kodjo azali mutimoko récusé. Ezali motif moko ya soni. Ngai pona ngai nazomona existence importance ya Union africaine te. Pona ngai naza ko senga Madame Zuma a rappelé Kodjo avant qu'il n'y ait pas de tension, avant que batuba koufate. Nandenge aza ko se comporter ya aza congolais te, il doit se réserver de tout ce qui est congolais. Bakinois ba émettre ba vie na bango en tout cas souhait à tout congolais ezali kaka que mboka na biso etambola malamu kimia ezala bitumba ezala te batuba kufate yango nde ezali vraiment souhait na biso ba congolais Kinshasa et l'équipe partout. Kaka le même mardi tolobelaki bizaleli mabe o ba mama biso bazala ngo soki mwana azobima na papa akoyebisa ye ndenge boke na papa landela makambo nyonso ebongo ya koyebisana. Wazali kolo tekniki Jibem piana zali kolo tekniki Magazine Kenbe toza awa na commune ya Gombe pona kosola na ba papa pe ba maman pe biso comportement au basi mingi bazalaka nango soki papa azui mwana na ye ya mwasi ba ki robeta mwa tour soit asombela mwana sucré au mwana mama bendi mwana pembeni pona koyebise que bozo bimana papa na ba mouvement nyonso ko sala surveiller bongo ya koyebisanga comportement wana eza malamu to ezaka rapport na sécurité ya mobali na yango zo utiliser mwana eza malamu teza façon obebisa mwana tam su papa azuye asepela ki eta muninga tam su aro quelque part fandi tam su neti zara na pourquoi papa aza quelque part na terrasse moza penanda so atazwa bia to azwa secret aza idée wana te mais yo maman ko bando yebisa mwana te ki o monde bo ke na papa na yo makamno so ya sa na ntela so yo ya obetela nga lisolo za bien te nandeni po ngai mama na utiliser mwana nga po landa mbali nga seke na confiance ya papa na nga te batika pona ko batela fitir ya bana na biso. En tout cas, ça malamu te. Wana eza ko pesa mon éducation te. Eza malamu te. Eza pe ozo bongisa ndako na te ozo ko bebi santé na. Bolandi bi wana ba papa na ba maman ndenge pe ba lobby na micro ya KNB. Alors eza malamu te na ba maman oyo ba utilisera bana pona ko surveiller papa tant su papa nzela akakene ko sala mabete ake juste ko tambwa na mwana nae. Donc maman o sala rabon yebo zo sala papa so papa linga sala mabe a obanga nae mwana te. Donc ya malamu na bolingo eza kaka que boza na confiance entre bino mbale Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya mercredi tolakisaki bino ba mama o bakomisaka mibali ya bana na bango banki nyonso te kozanga na ndako fo kaka mobali ya mwana naenda pesa ata alimete nangai mosika te Bernadette Masengo Mouillard présence na yo ba séjour na tosololi na bakinois bayebisa biso comportement otomona pa ba mama mingi bakomisa ba bokilo na bango lokola bilanga donc mobali soka balela e mwana ezala allumette ezangi na ndako fo mobali ya mwana pesa ezala bougie to eloko nyonso donc mwana bango comme lora koza charge ya famille nyonso yango to tuna bakinois bapesa biso ba point de vue na bango pona nga ba mama bongo na sepia na bango te normalement il faut mama bokilo osenga bokilo mbongo il faut oleka à travers mwana yo osengi mwana yo ya mwasi nde osenge pa bokilo na yo mais na sous couvert mbokilo ne fa yeba te ke mama na yo nde mtu asengi mbongo po soki lelo bokilo ayebi ke mbokilo na nganda zo senga mbongo lelo apesi lobi apesi jour eza oloba alobaka po to vanda ba mabala to yebi alobaka ka ke na sungi alors que yazo yeba te ke eza aide nde azo aider po mama ona nde abotaki ngai. Mais eza malamu te parce que pe bokilo na pe aza mwana batu aza na famille na ye aza na mama na ye aza na papa na ye aza na bandeko na ye po ye pas un problème na famille na ye donc eza te ke so babaleli yo mwana oza charge nyonso olatisa bokilo ezalaka te soki ke esengi ke mwana même aza na ndako na ye soki eza ke bazangi oza na droit koyede bango soki oza nango okotika kaka te ke ya sala nyonso non wana aza pe koko na yo oki koyede bango zaineti ke soki ozangi eloko tinda mwana epa bokilo otamuso pe bokilo azangi
so bokilo azangi siko yo tindi monte ke sali mabe ozo sisa mo no valeur na ndako libala bokilo aza mutu mo bokilo aza kilo aza mutu mo foto honoré ezate lo mke ezangi te le ba na ebiti ba jara mama na meso bazana bas mutu na bango sala neti yanga ntuka isimba te zali bona ya kukumisa mwana neti mo iloko mbongo apodizela ka mbongo te tangu mwana kokili oboti mwana akoki kosunga yo me na modèle wana non nga kutu na ntuka na lingia mwa terme kete batika bokilo ça fait mwana mutu susu akoki kosunga yo volontairement ye mo soka lingie kokuti kotindika ye a asumba makasi to bolandi ndenge bakinoa bapesi ba point de vue na bango vraiment na ba mama oyo bo se comportaka bongo bokomisa mibali ya bana na bino lokola bilanga bomeka ko changer parce que lobby akozala kaka le même mutu akochola pe famille na bino pe yepe kaka oseka bino po lelo apesi lobby pa kolemba na ye mama oyo sala ka bongo bomeka ko changer pona ko garder pe dignité ya famille na bino Kinshasa et l'équipe part. Toujours le même mercredi to l'accès qui bino ce qui moi sina yo a bombela ka batu mbongo et que mbongo wane bungi okofuta yango tote kaka moto bengaka ye bebe koko fango lelo tozotuna réaction ya bapapa bayebisa biso soki afandaka na mwasi na ndako alalaka na ye alamukaka na ye eke abombelaka voisin moko mbongo ye mokolo ndako ayebi te epuis lobi mbongo yango ebungi réaction na ye kozala nini akofutela mwasi mbongo wana to akotika ye azwa charge ya makambo na ye lokola abombelaki soki explication na ye eza claire na trouvé que non eza réalité makambo ayebisingaki babombisaki ye mwa mbongo mais abombela ngai aexplike na bosolo ke non moya kozongisa aza na yango te ngai na kosalisa ye avant azwa engagement na soki aza mwasi oyo ya botosi mwasi oyo ayebi ke bazodirige pa mutu moko il faut ayebisa mutu azodirige comment ça fait-il obombela voisin mbongo mobali no ozali na ndako ayebi te ezalaka te nakoki kosala ke nafutela ye mpona oboma soni mais eza bien te parce que ekoencourage mbala nsima azongela susu c'est ça aussi le problème comportement ya mwasi tokokondane yango mpo asali mabe mais mabe mpe eyeli ye baye koyiba soit mbongo yango lisusu na kati ya ndako d'abord nakokondane mwasi mpo le maître ya ndako eza mobali mais lokola azaka mwasi na yo je crois que okosunga ye kaka boyoki ndenge bandeko na biso ya mibali balobi na micro na biso ya KNB misusu balobi ke mpona koboya kaka makelele ya kofutela mwasi mbongo me mbala nsima fo ayebisa ye misusu mpe balobi bakofuta te me ya malamu ekozala na mwasi avant okotisa eloko na ndako ya bato parce que ozovanda na ndako ya motu eza ndako na yo te afo okotisa eloko na ndako ya motu fo koyebisa moko ndako mpo lelo so afuteli yo ya mokie me yalobi ya monene okozanga moto akofutela yo donc omeka kochange na point wana Kinshasa et l'équipe part. Toujours le même jeudi de la Sakibino réaction à Bakinois ndenge ba musicien chrétien ba comment osala ba publicité. Bon, eza mabete ko sa publicité, za publicité ba pesier azala contrat na ye a poser ba problème na ye pour na asala publicité il faut pesa il faut sala boye a ko sa publicité normal eza problème te ba wi jamais ko juger bango bongo na ndenge bon ba so kanisela parce que baza batu normal ko batu nyos tout ako sa publicité ako sa nyos baza vie na ye ozo memate ba sona vie na ye chrétien ndeti mukwana mona kana na Molière ba musicien chrétien bazo yemela pona tina moustiquaire en tout cas esala ngai bien te esala nga ma même makasi puisque yo zo yembela nzambe vona onzamba peshi yo po yembela kaye yo siko komina ba publicité moustiquaire ba publicité belé en tout cas ezo pesa malamu te pona ba musicien wana musicien chrétien aza mutu mpona nini ta travail bible elobi oyo asali te alia te koyembela nzambe eza koyembela kosala mpe publicité eza mabe te eza malamu aza pasteur mais aza commerçant azoluka mbongo eza mabe te eza mpe lisumu te bon lelo so to mosusu donc ale bamosala bamombongo donc eza bien eza mabe te taka donc ale musicien chrétien aluka la mpona vivre donc ale azala bien bon o mutu azomona yango mabe tonso eza selon ye mpona mutu azoluka mbongo eza to mosu aluka azala bien mpona moyen de vivre taka donc ale mosali na nzambe aluka mbongo mpona moyen de vivre to mosu donc ale ana mwasi aza na bana fafuta ndako donc eza bien eza mabe te kaka
kaka jeudi wana tolakisaki bino finale ya 33e édition ya Coupe du Congo ya basket entre BC New Gen na BC Mazembe. Finale remportée par BC New Gen de Kinshasa. Non, c'est ce que je dis. Physiquement, on n'était pas bien préparé. Ce qui a fait que 5 matchs en moins de 15 jours nous a fatigués. Donc on n'a pas su récupérer les joueurs. Et au 3e temps déjà, la fatigue s'est fait ressentir. On était retourné au Bercail pour travailler. On avait 17 ans, on doit récupérer. On est parti, mais on s'est fait des sacrifices. On a passé tout un mois pour se battre, pour travailler, pour récupérer. C'était pas à nous, on est allé arracher ça. Donc on a travaillé dur que ça et voilà, on a récupéré ça. L'année passée, on en a fait des faillites, mais cette année, on a pu arranger et voilà, on a les trophées. Mokolo ya vendredi tosolaki na bakino bapesa biso bavi na bango mpo na début ya dialogue. Magazine KNB toza na commune ya Gombe mpo na kosola na bakinoa na ndenge lobi ezalaki ouverture ya dialogue mais ba travaux yango eza suspendi mpo bandeko ya rassemblement baboyaki kokota na dialogue yango bakinoa bapesi ba point de vue na bango. Ils ont démarré hier babandaki et que va continuer au fur et à mesure selon ordre du jour na bango ndenge za prévu nano ba bandite lobi ezala ki ouverture soki ba boyi kokota c'est que baza la raison o bango ba boyeli kokota politique ya exclusion ezala mabe biso to ko linga te population ba misu baza na kati ba misu baza libanda te bongi bango nyonso bazala esika moko parce que tort ezate baza na bango dans les bons parce que dialogue pour faire quoi avec les dialogues. Dialogue c'est salema ba paye plusieurs fois dialogue c'est salema pour na ngai donc ezana utilité de ndenge ba KPT wana ba kende pe kaka te za peuple to za souverain za peuple ezali parti te ezali ni Kisekedi ni Katumbi ni Kamere ni Kengo partisani entendez-vous par parti parce que bato bazana kati ya parti politique na bangwana ezaka population eza banyamata o bazali libanda baza ba congolais o baboyi bana réseau bango baboyi liko kota dialogue et ça hasard te sentiment moté sali bango baboyi kota dialogue toi moyen ça ne va pas là-bas o baza kuna ba congolais bango basala o pe baboyi bazaka libanda dialogue o ezali masolo ya bana Congo biso nyonso to vanda to sangana pour trouver solution na ba problème o eza ya Congo mais bango ba se retirer ba boko sangana na ba ninga eza vraiment malamu te yango suspension o basali eza malamu pour to luka moyen to que tout na bango nini o ezotinda bango bakota te na bandeko oyo baboyi kokota na dialogue wana bakota bayeba nini faut so même si baroboya mais bakota non bayoka nanu ope bango bazana idée ya kopesa comme ça wana nde bakoyi kosolola nde bien neti ba misusu baza roboya bon siko parti wana o baboyi au mona te que non solution vraiment malamu eza robima te. Boki wana bakino ne bapesi ba point de vue na bango mais to senga na tous les deux parties bon mais quand peu ko fand ensemble na bino bande ko rassemblement au boboy ko kota na dialogue bon mais quand même ko kota na dialogue pour na resola ko trouver solution pour na kaka avancement ya mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Abino KNB tozali a na siège à école de danse ya Anya oyo ebanda ki depuis mai et puis un certain temps ekataki yango to ko tuna yebisa biso pourquoi bakendaki pe bazongi lisusu pe kozonga na bango expliquer biso ba activité nini bazana na kati bolanda. Anya va ex-danseuse au azalaki papa Wemba na sera ba fiot après JB Piana Werason na maison mère. Lelo Anya a créé une école de danse pour l'encadrement des jeunes filles et des jeunes garçons.
pour kaka to aider ba jeune bazala na eloko kosala bazala na activité moko ya kosala na ba vie na bango to pas que juste ba répétition pour après wana to sala ki ba festival to betaki na deux festivals o ezalaki na le 19 mars Fest Femmes et puis to utaki ko beta na avril ezalaki peka na festival moko ya basi kaka. Donc, de travailler avec Nango et puis tout ça là qui fait moi spectacle moi qu'on a fiki avant tout comme à place na siège à Sika-Awa mais tout c'est pas que juste la répétition pour la recherche il y a manager et puis il y a producteur. École de danse ya Anya tozo foot ça bangote bango pe bazo ya poto foot bangote ba oyo biso tozo foot ba oyo bazali ko travailler une équipe de base et école de danse ezali oye ko apprendre mais tozo foot c'était mais tozo na ba frais moko boya mikie to répétaka tozaki ba répétition na biso zaki mardi mais to suspendre ba répétition mardi tozo répéter lundi mercredi na samedi donc de 10h à 15h30 au bazana besoin ba adhérer na école de danse ou bien na équipe de base ou eza école ou to travailler na bango déjà ba spectacle donc ba benga biso na 00243 81 49 37 811 00243 81 49 37 811 na numéro wana bakozwa biso siège na biso eza na avenue India numéro 6 sur Kasavubu juste quand na coin il y a avenue Kasavubu so ibo koti kaka donc je crois 3 ou 4e parcelle espace Mulunge toza wana na pesi merci na équipe mobimba ya KNB et puis na Jimmy Mukendi merci vraiment na équipe mobimba o ya ki kotala biso lelo na place à répétition. Merci Nabino et puis na bafan na nganya surtout et puis na batunio surtout vraiment bazana souci et loko ekende liboso bazana souci ya vision oyo nazana ngo ekende liboso vraiment olandi wana bakwanza ne ya festival détail non sur l'école na bango na bakara oyo pe bokosepela bana na bino baya ko adhérer na école de danse na ye bapesi ba numéro na bango adresse na bango pour kosa bana ko ba écrit kaka de fréquence na ngo ba pe ki ba ezala na ba jeune fille bango bazo le 1er septembre na butu nango Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayambaki na cabinet na yo représentant ya Union africaine na ya Nations Unies l'unique problématique ezalaki participation ya rassemblement na G7 na dialogue na butu wana kaka après lancement ya ba travaux ya dialogue Kengo a menacé ko quitter ba travaux pour dialogue yango ezalaki inclusif te po choix ya Kamere et sepelisa ki bango te ataku tout le lendemain tango ba annoncer non participation na bango ba préciser que baza na problème na Kamere te ba internaute ba tuni kaka soki eza ko matisa bon cherté pona Béatrice Kengo ayebaki te ke inclusivité oyo aluki lelo ezalaki te ba état major ya ba parti politique eza ya kotomboka rassemblement ba attaquer siège ya ATD ya José Makila na renseignement na Kasavubu réponse ya UNC na siège ya ICD Fayulu INC Bukavu ba saccager siège ya UDPS kuna eza ya koinda entre ba parti ya opposition majorité ba croiser les bras bazo tala bango kaka. Olivier Kamitatu a tweeté na combo ya G7 pas de négociation na Kamere na makambu ya ba préalable na bango. Batika Katumbi libre, Diomi na Muyambu babima, batu ya lushi ba fungola pe ba boma ba dédoublement ya ba parti na bango oyo existaka déjà. Président ya République du Congo Denis Sassou Nguesso asololi na tongo ya lobi na Kabila na pokwa na Tshisekedi toile de fond dialogue. Na voyage na ye ya Afrique kolo Facebook Mark Zuckerberg na Kenya asololi na ba jeune a visiter ba parc surtout aller fufu na mbisi tilapia. The Voice Afrique concours ya ba jeune talent oyo esalama déjà na Europe ezo banda kalate. 4 coachs musiciens Charlotte Dipanda, Lokwa Kanza, Singila na Asalfo. Et cause à la présenter na Claudie Siar oyo a publié ba photo oyo na page na ye. Parmi ba membres ya jury awa bozo mona la béninoise Angélique Kidjo 3 fois Ans le Fali pour pas trop d'avance. Active Facebook ya KNB sur l'Isapo Ange.
Merci pour la confiance et fidélité. Vous avez toujours copié sur le magazine Abino préféré. À Lolo et Komina Souka. Tokutani Bongo Lobby na numéro est Sika, Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.